yango nde nanga esengeli totala nalingi tokoka kobanga nzambe bima na via masumu bima na via lokuta bima na via masanga bima na via kindumba. Bien-aimé dans le Seigneur, ngape on a zoté on a za parfaite na bande ko tambusa pe vinanga na lokuta mais ya Yesu ya vanda na motema pe na kangolama na bande ko tambusa pe vinangai selon maloba na nzambe te metango Yesu ya kotikati na motema vandi nazaki suna besoin ba forcer ngate pona koka kobanga nzambe kozela to mona Yesu awuti likola kitapota kote ya yo mwana na nzambe Yesu ndatindinga na lobela yo maloba ona zote yo nzambe ndatango kati na nga enfin ke libota na ye ebika. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu ateanga pote na te yo Yesu alobaka na nzela basali na ye soki ezana mosali moko alobela nga pe lelo na zolobela yo na lingozo alilobota yango na misala sali lobo na mosala enfin ke kangola yo ele kayo na mopepete na lingo poser fondement sur les rocs. Le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ba union so bataka ba fixa ka regard na bango epai na nzambe. Shalom. Nabandeko balandi instant devant le trône. Émission Ezalaka toujours présentée dans votre humble servante dédiée, la sœur Pris Kambuzi, votre humble servante dédiée. Bisikano sezwa mibino nzamba lola pambola bino. Kola la kola mukeza bitite mezango luko ute pai na nzambe. Ndena lobaka tango nyonso toya na se mokilo pona kosalela nzambe. Na sepela na moembi moko azoyemba ke litombani nazwa nyonso mokili ebongo na bungisa molema na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu akenda ko bongisela biso esika tika biso bana bitikete atika biso na molimo santo parce que akenda ko bongisela biso esika et azozonga kala mingi te pona kwa kozwa biso ba oaye. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'air, l'être, les mouvements appartient à lui. Alors avant to kota na mokapo o nzambe atindinga na kabola na libota na nzambe na mokola lelo ya mbona kota na oyo nzambe atekati na nga pote edifier libota na ye na lingito kitisa mituna biso to sambela nzambe to remercier ye to kabanyo sona sia maboko na ye to tika ya za la guide ke nazala instrument yenda tambwisa vinanga. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le lion de la tribu de Juda, Mokela Likolo Penase, Yahweh Napesho, merci. Il est écrit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, les disciples. Père éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh Naeko la mission Nangana Sia Mokilo Nzambe Nanguya, Tika ete Baibako Tika Nyonso Pona Koyoka Liloba Oba Bika. Ya oba joie solution na ba problème na bango liloba we kuya na terre fertile enfin que guérir bato bazana malade ya we soigner ba problème ya mitema ya bato et augmenter encore kondima nde na bonde liboye na kombo na ngwana Yesu Masia. Amen. Oui, bien-aimé, nzambalola apambola biso parce que na lobaka tango nyonso côté le makoloba liloba na nzambe ko panda sango malamu nazote ya non seulement yo mais nazomite ya penga moko. Amen. Parce que Yesu azoloba soko lingo banda ko sala malamu banda na ko sala epai na yo moko. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi na kende koloba onzamba tindinga na partager na libota na ina mokolo lelo. Nous allons parler sur un thème intitulé la sanctification. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bobuli sami. Bien-aimé dans le Seigneur, ngana yo tobiete Yesu azozonga kala mingi te tozo zelaye pota kozwa biso ba oyaye. Et ngana yo tobiete mukolo Yesu akoya yo nanga to yebite. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8, chapitre 9, le verset 8, la Bible dit qu'en tout temps que votre vêtement soit blanc. Qu'en tout temps que votre vêtement soit blanc. Pourquoi nzambazolo batango nyonso bilamba na bino il faut ezala peto.
Le vêtement, c'est le comportement d'un enfant de Dieu. Le vêtement, c'est les critères qu'un enfant de Dieu doit refléter. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le vêtement, c'est l'odeur qu'un enfant de Dieu doit dégager. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu zonga kalamingite. Alors, le lengeni ni yozo tambu sabo moina yo. Le lengeni ni yozo mema vina yo. Le lengeni ni yozo mene vina yo parce que Yesu azozonga kalamingite, bien-aimé dans le Seigneur. Mouto azotambu sa vina ina sanctification, c'est celui qui marche dans la vérité. C'est celui qui marche dans la libéralité. Et c'est celui qui est loyal. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire avec vous. Nous allons lire avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5. J'aimerais qu'on lise avec vous la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5. Je m'excuse. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nabandeli pour la meilleure compréhension, comprendre. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 au 5e verset, la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous obteniez de l'impudicité. Le verset 5, sans vous livrer à une convoitise pensionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Makomi na nzambe zoloba eloko nzamba zo senga na biso, eloko nzamba lingi po na biso, eza kotambola na sanctification, eza kotambola na bobulisami, eza kotambusa bomo na biso kati na peto. Et nani wana ndazo tambusa vina na sanctification. Eza moto atambusa kavina na ba conseil abato mbokilité. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes chapitre 1, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas à la compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est celui-là qui marche dans la sanctification. Moto azotambusa vine na bobuli sami eza moto ayiba kelo kwa mutute azwaka mobali ya mutute atambolaka na vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vérité eza Yesu Masia. Vérité eza yemo konzambe. Vérité eza yemo parce que la Bible dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Chez moi, personne ne va au Père sans passer par moi. Là, c'est Jésus qui dit Azolo bazali chemin, vérité, pe bomboy. Motomoko ta koki koko me pa ya tata sankale ke pa na ye. Et comment koki ko poussa na liboso na ye? Moto koki ko poussa na liboso na eza moto azotambusa vi na sanctification. Eza moto azotambusa vi na ina ko banga nzambe. Eza moto azotambusa vi na ye selon maloba na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Eza facilité kokoka ko banga nzambe, bien-aimé, parce que la chair a ses désirs. La chair a ses souhaits. Mais mon nzambe, il faut akoka ko banga nzambe, il faut akoka ko tambusa bomo ina sanctification, oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bible zo batoza na mokilo mais toza ya mokilo yote. Ngana na se ya mokilo to koki ko tambusa bomo ina biso lokola batu nyonso te, po toza batu nyonso te. Eza na moto moko akita atika likola kitaki na se, asopa ki makila na ye pona yo nanga. Akenda ko bongisela biso esika tika biso bana bitikete. Alors mokolo moko akozonga pona ko akozwa yo nanga.
Bien aimé, na lingi to ça dans les titres de conscience yonanga. Est-ce que ce qui est soyez le yonanga to komona ye? Yango Proverbe chapitre 9, le verset 8 azobaka tout temps que vos vêtements soient blancs. Pourquoi? Parce que toyebi mokolo te, toyebi ngonga te. Mokolo ye soit koyanga na yo toyebi te, bien aimé dans le Seigneur. À quoi kokuta biso lolenge nini? J'aimerais qu'on lise avec vous. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 46. Luc, chapitre 6, le verset 46. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le tort s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien battue. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Yesu azoloba pona nini bozo benga ngai Seigneur Seigneur mais bozo sala onga na zoloba te. Nini o Yesu azo senga nga na to sala eza via sanctification parce que alobi tango nyonso bilamba na bino il faut ezala pembe parce que toyebi ngonga te. Alobi muto yo ayo kaka maloba nanga patiaka ngona misala eza ko mutatongi ndako na ye likolo ya libanga. Libanga wana nde nani? Nde Jésus, c'est lui le pierre angulaire. Eza libanga o Jacob alalelaki. Eza libanga o ekweisa Goliath, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yende libanga o ifo biso to poser kondima na biso likolo na ye. Yende libanga o biso sengi to vandela. Yende libanga o sengeli biso to talela. Yende libanga o sengi biso to landa nzela na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans verset 49, mais celui qui entend et n'aime pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le roc, une maison sur la terre, sans fondement. Le tort s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Yesu azoloba me moto ayoka kamaloba nanga tsaka ngona misala te eza kwa moto oyo atongi ndako na ye sans fondement. Kotonga ndako sans fondement, cela veut dire quoi? Eza moto talisi ba désir kondima na ye likola biloko mokili, likola ba désir ya mokili, likola plaisir ya mokili oyo. Bien aimé, or biloko mokili koleka. La Bible dit tout passera mais la parole de Dieu ne passera point. Nous devons marcher dans la sanctification. Bien-aimé, cause la tenate ayo mariage, okoki obala lelo mokoti lolate. Okoki okende poto lelo mokoti lolate. Okoki kozwa biloko nyonso mokilo ba pesi mokoti lolate. Bien-aimé ko suka wapi. Parce que Bible zolo bato yebi ngonga te. Mokolo mona na moto akoyanga na yo to yebite. Na lingo fixer regard na yo pa na nzambe, na lingo tambola na kobanga nzambe, okoka ko sala volonté na nzambe parce que yango nde bénédiction à liboso. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Tenyon so etikali ekopesa melabino. Yango nde onanga esengeli totala. Na lingito koka kobanga nzambe bima na via masumu. Bima na via lokuta, bima na via masanga, bima na via kindumba. Bien-aimé dans le Seigneur, ngape on a zoté, on a za parfaite. Na bande ko tambu sape vinanga na lokuta, mais ya Yesu ya vanda na motema pe na kangolama. Na bande ko tambu sape vinangai selon maloba na nzambe te, mais tango Yesu ya kotikati na motema vandi. Nazaki su na besoin ba forcer ngate pona koka kobanga nzambe. Kozela to mona Yesu uti likola kitapota ya kote ya yo mwana na nzambe. Yesu ndatindinga na lobela yo maloba ona zote ya yo eza nzambe ndatango kati na nga enfin que libota na ye ebika. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu ateyanga pote na te ya yo. Yesu alobaka na nzela basali na ye. Soki eza na mosali moko alobela nga pe lelo na zolobela yo. Na lingo zwa lilobota yango na misala. Sali lobo na mosala enfin que kangola yo.
Et les kayo na mo pépété na lingo poser fondement sur les rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ba nyonso bataka ba fixa ka regard na bango epai na Nzambe ba suka kana kozala rayonner de joie. Nzamba pambola yo moto zwi ton ya koyoka liloba oyo na lingo otambusa bo moina yo na kobanga Nzambe na sanctification. Ko fixer regard na yo na biloko mokilo te ko tonganda kuna likolo ya mabele te poso ki mopepeye ko kweya biloko mokile ko tikala ndako ko kiko bukana libale ko kiko kufa me kasi Yesu az héritage asuka bo moya mwana na Nzambe tambola na kobanga Nzambe tambusa vi na yo na maloba na Nzambe tsa Nzambe liboso soko zwi miso na yo fixer liboso na ye nyonso ko ya na pete yo talela ka na nuye tambola na kobanga Nzambe koka kobanga Nzambe parce que Nzambe atindinga na lobela yo kozela te komona Yesu ye moka kita ko lobela yo non zo malobo tsango na misala okomona Nzamba komimonisa mana ba besoin na yo nyonso na nyonso zoluka sanctifier bon moina yo force banga Nzambe koka ko banga Nzambe parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nzamba lola pambola yo tokomi na suka ya instant devant le trône. C'était votre humble servante de Dieu, la sœur Prisca Mbuzi. Nzamba tinda kinga pona lobela biso enfin que to bika na liloba na ye enfin que bisika ba soucis ala ki ba problème tozwa kimia na mitema na biso liloba we kota na bandako e kota na bopito e kende na ba prison e vanda na mitema ya bana na Nzambe parce que Jésus revient bientôt. Na komina suka na pesi moto azalaki derrière caméra de deux miongo bana Nzambe nyonso bazuta koyoka liloba na Nzambe o Nzamba pambola bino Nzamba bakisa ebele atambusa biso na kobanga ye lisusu augmenter encore crainte katina bomo ina biso parce que ba nyonso babanga ka Nzambe bomo ina bango etikala ka lulenge mokote Nzamba lola pambola biso. Tokutani na prochaine édition mais avant de clôturer na ligi to kangami soto sambela Nzambe oyo abandaki na biso pe akomi na biso na suka. Éternel Dieu tout puissant, l'Éternel des armées, Yahweh na tomboli kombo na yo pona makasi opesa kinga ya kolobela libota na yo nkolo. Olobi na makomi na yo aller partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Yesu na ngai mosalo nazo saleza ngateza yo Nzambe na nguya. Olobi bino na misala na nganga na bavi na bino. Yesu mosalo na saleli yo kota likambo nanga. Yawe bundela libota nanga. Yawe fongola bikuke bisika ya via moko na moko ezalaki ya kokangama. Et réveiller encore mémoire ya muto nyonso bande kotambola na kobanga yo te Yesu. Yawe sika nyonso passe ezalaki kendo pesa solution. Olobi vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je déclare là où il y a les malades que les malades guérissent maintenant. Bato nyonso bazana ba problème solution kota na bandako na bango bisika bikuke ezalaki ya kokangama na telemi lokola mosali na yonkolo. Il est écrit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le cieux, ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le cieux. Ya ona kangi bikuke nyonso esprit de mort wezo kompe katina borfelina na ba prison na vie ya ba innocent Seigneur besprit ya ba maladie katina mabota ya bana na yo Yesu nanga ba forme nyonso monguna linga kazo na vie ya bato nyonso et qui est dans l'abîme au nom puissant de Jésus. Zalanzambe na biso libela na libela kino yokozonga ndeto bonde libona kombo na ngwana Yesu Masia. Amen. Nzamba pambola.